Bonjour bandeko na ngai nyonso bakongole esika bozwami na monde entier eza oyo ya bino mama Rosette la Fleur. Nazongi lelo kouta na Cape Town sikoyo naza na mboka na nga na Allemagne. Nakomaki na ndako ba 8h pa tozwi vole toye na baya na Munich. Après kaka kokoma po ba voyage mama pardon. Donc boyeka ndenge bino moko bolobaka yo ozala na ndako te ozalaka na ba hotel. Kamoko na lemba vi yango vi ya lix oyo na lemba yango makasi. OK. Naza na hotel awa na mobile nanga. Na profiter na sala mwa video oyo bandeko nanga nazotala makambo bato bazoloba makasi pona ndeko na biso ya mobali Mike, la duchesse. Mike la duchesse, makambo sali. Mike la duchesse, makambo sali. Onyoko li bana basi, onyoko li bango mabe. Ezande na oso, ezalaka nde na kati ya belengi. Okomolo bana osombela yo. Paris. Na osombela yo, Paris, na kati ya Tour de Eiffel, tourni nango. Bando bisa bango yango bando yeba te bisa bango ka osumbela bango awa ndeko nanga akambo sali eza malamu te omoni pardon na osengi eza nango bien mais eza penza consistate eza kilo penza te eza na poids ya biloko wana te benga bango sikoyo moko yoyebi nombre na bango mo ndenge osengaki bango pardon ya mipiko wana bino nyonso na bao babimi na bao babimi te bolimbisanga te basala bongo te benga moko bando senga bango ba pardon banda penza ko senga bango ba pardon po omoni mutu apesaki espoir ya kobala yo omoni ya bali mutu mususu esala pasi no bosakana pasi wana eza te ko asengi pardon azongi te asengi pardon ke akei aussi osali ba dépense obimisi ba mbongo banini sikoyo asengi yo pardon ke akei ezala pasi mutu asengi pardon ke na limbisanga na mbungaki na zongi ezilo mususu mais ozosenga pardon ke limbisanga na kei après tout ces dépenses oyo basali yo moko mpe ondimaki yango avoué mpenza ke babanda osala ba dépense bongo ozoloba bolimbisanga na kei mibali bandenge la duchesse basenga pardon bongo ta wana penza fo benga bango moko neti ozo informer mwasi bovandaka na ye ozo informer ye 2 semaines avant mariage ke oke kobala okayesi mwasi wana ondima ta akomo ondiri okosa ti akondima na ete akomo ondiri ozokosa bofani na mutu 4 ans bongo 2 semaines avant mariage asengo pardon et puis na téléphone la duchesse wa makambo makambo ndeko na nga mbali congolais pardon olimbisanga bakongolais mpe nyonso te baaventure ka bazali eza mpe bacomédien nyonso te mpona moni bato ebele bazoloba bacomédien soki baye bobala bango te bongo bato basala safodage na poto bacomédien banyokola mpe basi donc tolobaka ifo basi bazalaka ekenge na mobali aoya nga nalinga te kotia bato nyonso na kati ya liboke moko bacomédien soki baye bobala bango te bacomédien mosusu baza na bavandi calmema na basi na bango eza likambo ya comédien te eza likambo ya comportement ya moto comédien nyonso te nde akosaka moto ya kobala ye te bongo bao baza bacomédien te epuis baobala te comédien te mais akosa pe bazali ebele eza kaka bacomédie te totika biloko wana bacomédie kaka te bato baza ebele oyo bakosaka mo ebimi makasi boye oyo ebimi nazongi na Allemagne Allemagne malili lelo mpenza ta mo ebimi naza na bayana awa naotaki Cape Town lelo nakomi kaka na aéroport na change avion na change avion na ye awa do na ndako kaka lendi tokutani na ndako te lendi mpenza na palais tambola nano ndenge ezalaka api lendi na palais
so toboya pala toboya ndako ka libanda basi ka libanda so mtu amesema bavia libanda boy pasi ya kuzunga ndako so mese libanda pozonga ndako esala pasi là tu te lamba ou là la peine fatigué mais on est vraiment na sala moi vidéo yotala mibali nyo sauté o nde bazaba la duchesse ba comédie pe nyo sauté nde ba kosaka ba tulibala te boko sala ba comédie makambu boko sala makambu makasi ba comédie nyo sauté la duchesse mo nyo osali ofana mutu 4 ans après 2 semaines après mariage avant mariage na yo obengié osengi pardon et puis na téléphone tout bien normal et puis aloba te bile pe balobi oke sengi bango siko pardon mi piko le bango nyoso bois ki bango na sac moko sengi bango pardon wa makambo donc osengi bango pardon mi piko bango nyoso na kati ya boîte moko boya awa bo sangana pardon na bino yango yo ma ya pas bande ko na ngai ya basi no pesa bino conseil moko la duchesse moni pardon no sengi ekokite benga bango moko parce que beti 4 ans na mutu to 2 ans na mutu et puis une semaine ou bien 2 semaines avant mariage na yo ndo sengi pardon et puis pardon yango osengi ye moko te sengi bango mipiko bango nyoso nzela moko ezala te ndeko na nga mobale et puis bato bazoloba ba comédie baza mbala ya kobala te bandeko botika koloba ndenge wana kosangisa bato nyonso na liboke moko te eza ndenge na ye eza bango nyonso te et puis voilà conseil qu'on a ngena pesa baninga nanga basina comme siko sérieuse baninga bokamsanga mobali nyonso ayaka est-ce qu'il faut bala toloba solo la duchesse mto de vierge bino te balobaka mutu yebela ozo vivre na mutu otala ngana za na fa na mutu des jours na yeba ke oyo aye aza sérieux te yo fa na mutu 4 ans apukumeta ko ka mariage we bateke azo kosate boko mala niveau yo ndo zo futela mutu ndako na ye yo mutu futa kango yo mutu somba biloko ya ndako na somba makamunyoso et puis ozolo bape balo po ale so nani c'est que aza na mbongo te c'est que aza prêter ya kobala soki yo mutu sombelaka ye na biloko ya ndako yo mutu sombelaka ye biloko nyonso ya ndako ya kolia ya nini yo mutu sela ye ba shot ni la ka bandeko ne mbongo somba o mebla ndako na ye o pesa garantie ya ndako siko bala oleso ni mbongo le bale ko tawa pesa ko mibala yo moko c'est que azeli ozo mibala na otende ake kuna place mutu mususu akobala ye c'est que kuna pe place ake babali ye comprendre ya bandeko zela peut-être bino bo bala ye ce que bando promettre bino muto o promettre libala mais yondo futela rendako est-ce que ça a un sens est-ce que bala onani c'est tous africains ba bimisa mbongo libala akobala yo nanini soki yo muto pesa mbongo akolia yo muto pesa mbongo makamnyoso mena azo promettre libala c'est que amoni bozo pesa mbongo mabala te yango moni ake mususu abaliye tozala kama yele omoni soko lingana mutu ekomi yondo bimisa mbongo akolia yondo bimisa makamba boy sombele biblioko mobile omona déjà ozo suna valeur te amono ndire otuli sikoyo ozo ko se retrouver ndi pana ye bali bazala bongo so kutenda mobile ko sele dépense te zela ya sala dépense te mais bino bozala ka ko lenga soki ko lenga soki no kutenda mobile aza pe moi vedette ayebani na communauté aye wana ko mobimisa mbongo yango mona bakosa bino ngabi bisa mobile mbongo ka boy yo balanga ngana badosu ko na futelo garantie ndako no bokamsanga siko lero futi garantie ndako pe ozozela balo na mbongo ni po yo mto futa garantie ndako yo mto leisa kaye yo mto pesa ka ndenge bando na ba direct na bino wana bazo posa ka bino ba question wana na ba téléphone siko yo mto leisa kaye yo mto o futela ndako yo mto futela appartement place avant ndaka siko lingia balo nelo nini omoni mobile epesa bino leson na ndenge ya mabete bolimisanga mobali soki okomosa ele ba dépense amono tuli
aomona otula na yo sikoyo oyo ko se rétablir epa na ye donc ozolengela ye mpo abala yo ezalaka pasi. Epuis nga mpenza nga na bomoto na nga boye moto oyo nga nafuteli garantie ya ndako nga moto napesaka ye mbongo kofuta ndako fin du mois sikoyo obala nga na mbongo nini mpo toza baafrikain tobalanaka na mbongo obala na mbongo nini siki faute eza ya bino ifale bopesa mbongo aya obala bino abando ozela peut-être pendant 4 ans na bando ozela bopesa mbongo abala bino le bopesi te kende kuna peut-être kuna bapesaki mbongo rapide bapesi mbongo ya kobala po ya zana eloko te bino bolo bazana eloko te tozala mayele bana basi toza mayele ko oloba te ko bari nyonso bazalaka boye ba comédie te biso moko to joie comédie na vie na biso moko congolaise moko to joie comédie congolaise kutu te basi moko to joie comédie pendant na vie na biso ya bon ndenge esali pasi pourquoi parce que besoin ki temps ya ko réfléchir te ngapi nozoyela nga bolingo ya nakobala yo mengane na futelaka ndako est-ce que nakotia ngo na mutu penza ke okobala nga yo futela mutu ndako sikoyo obala na mbongo nini yo ndo futela mbongo yo mutu pesa garantie ndako sikoyo yo olingi abala na mbongo nini omoni ke bozo ko se contredire ka bino moko Mike azana mabe na ye to boite Mike azana mabe na ye la richesse azana mabe na ye mais biso pe tozana part pe ya responsabilité basi wana baza pe na part ya responsabilité bango nyonso ozala nde mayele ko comment moto akoyaka akosi oboye mpenza osisi na baklasse osalaka osali baformation osalaka oza na salaire na yo moto moko aye kaka boye comédie moko babandi okosakosa yo pendant 4 ans kosa te koza mwasi nde boza mayele te tozala na temps ya korefléchiraka bolingo ezipa yo miso te olingo esala yo aveugle te quand même il faut kolingaka na balimite na sens nini ya korefléchir koraisonner ndenge na ofutela motu ndako est-ce que obalanga na mbongo nini c'est ça la question selon nga na moni bopesaki mbongo ya kobala bino te bino nyonso ndenge bozanga na bino nyonso 3 soki moko na bino apesaka ye mbongo abala alingaki abale bopesa ye mbongo te abande ozela wana seki aza na mbongo te selo badire na bino azane na mbongo te abande ozela bopesa ye mbongo bala bopesaki ye te sikoyo oyo aza ye rapide ya Afrique apesi ye mbongo rapide babali ye voilà so bolingi mabala kasi bopesa mbali mbongo babala bino boni boyeko oyebi Mike la richesse aza na part ya responsabilité na ye bana basi wana nyonso misato baza pe na bapart ya baresponsabilité na bango voilà et puis ambala nsima bozalaka mayele moto oya obala yo eza te ke kozala amoureux na mutu nde ozwi oza na mutu to perdre mutu non mutu il faut esalaka omoni mutu oyo il faut esalaka eza te ke mpo oza amoureuse nde mutu na yo ekufi te mutu il faut esalaka ko otali nano jara mutu yango otali jara mutu yango réfléchir, raisonner. Parce que l'amoureux et l'obite, amoureuse, pardon, et l'obite que au perdre na mutu na bongo. Non. Ete abisopé, ete apenza basi. Ko linga bilinga linga te ko mutu fo eba ko doser ko maîtriser bolingo na, ko maîtriser cœur na yo. Ce qui mutu azo ko kesu ko maîtriser cœur na, ça ba risque ko kufa, mo ko mso kufa. Na critique na mutu te na zolo bande prochainement bozala ramayele so mutu ayeke azobala yo tali na azobala ngaza na nini asala wapi alobi nini par la responsabilité pe ya biso moko eza na kati kuna mama bolimbisa nga na kati na nga Mike la richesse pardon na yo osenga ki ekoki te obenga bana basi wana moko na telefone ozwa temps osola na bango. Parce que on a moto 4 ans, ok, 5 pardon à téléphone, 2 semaines avant mariage, simba te. Et simba bongote. Et puis aussi, on a pardon mi pico. Bino nyoso, na ba oba bimina oba bimite. Tu te crois qui toi là? Tu te crois qui? Na ba oba bimina oba bimite bino nyoso bo limbisa ngai. Na sala ibino mabe, peut-être na sala ibino mabe. Tout cas congolais, pardon. Et puis, bana basi,
omoni likambo ya Mike la Duchesse eteya bino eteya badozaka cœur oke bokitisa cœur no lobi te moto no linga ye me tala na comportement mutu komi bamipesa bongo te na maloba kofi ayemba yango l'amour n'existe pas, il y a que le preuve d'amour, le preuve. Ce moto zo biso akoya lelo lobi ayete on a vu a vieux boy lobi ayo moto mon kenza c'est un aventurier doze motema na yo ko motema badoza kango bolongo akuna ki motema badoza te badoza motema no sakana badozaka c'est badoza motema timba batu nyonso babala batu nyonso badoza motema na yo kitisi yango lobi te po boza bana mikete boza déjà bosisa bosa ba formation mutu na okaki ba âge na bino ba 24 ba 25 ba 26 ans alors boza ba grande personne boyebi déjà mabina malamu na ndimi que Mike la Duchesse mutu a diverge bino et puis ba comédie nyonso baza ba aventurer te bango nyonso te mutu aza ndenge na ye. Mais Mike, pardon na yo ekoki te senga bandeko no basi pardon penga bango na privé na mi picoter ndenge osali yango mi piko bino nyonso na bo bamona nete yo sakana basi le cœur d'une femme si une femme pleure eningisaka trône ya Nzambe faut ça l'attention mon frère senga bango pardon penza ya boye ya life ok peut-être kuna osengi pardon fukami pour moi soki azolela surtout mama mwana na yo so moi c'est azolela ya pasi koko seza bien te mais penza na bana basi yango penza bazokosa bino muto okosa yo me yo ndo futela renyos mai na kura akata na ndako ne yo muto futa mozozela bala yo c'est quoi ça obalona nini kasi obalona nini na kati na ngai na tiki bino botikala malamu Mike eloko na ngena loba kaka pardon na yo wana mipiko wana osengi na television wana na internet wana pas avant ça tuluje kokite luka bandeko no ya basi ba okosaka wana senga bango pardon moko na moko mipiko te basenga pardon bongo senga ngo mipiko ko wandenge bye bandeko na ngabo tika na kimia Nzambe ngai bino mama oyo mama Rose bye you